l'air comme na années 70, 72, 75, Kester baza autant na ndobo na balijo na ba Godard Motemo na actuel ministre na biso na ville Kinshasa na institut ndobo na Sacré-Cœur. Quand basisi bane Kester aketanga na idio fa institut longo. Mon bas la grande sœur na Armand Ntonka mazali préfet. Pauvre grand sœur na Adrienne Mobia la moi c'est préfet wana. Ake autant on c'est kunande. Non. Bonjour, bonsoir à très chers internautes de la chaîne YouTube et à Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet, Nabiso, téléspectateurs, téléspectatrices. Il y a chaîne Noulinga Makasi, Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. La confiance, Bozo Pesabiso. Pour ça, la bonne commentaire, Bozo partager, Bozo liker. Quand la vraiment émission, la bine Baneliti, Nasuka. En tout cas, ça Bisso Peda Kitoko Makasi. Quand moi, votre humble serviteur, Watakin Fakat, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414. Merci ma caméra, je suis avec Ndeko. Je suis moi na Tchangoli Sanzambe na benga ndenge zalaka. Boyebi solo biso to sala mikolo donc to za bongo na province ya Kwilu précisément donc na Kikuti alors tokokai ko lega ndenge wana te tokokai ko zaper ndenge wana te sans que to sala bongo demon na bino ne bolobaki non lokola bokiti na mabele faut pena kozala pena liboso ya stati ya King Kester, l'artiste très talentueux, bon chanteur qui perd son âme, King Kester Emenea. Alors qui était King Kester Emenea? L'un des artistes congolais, Toyebi Asalama Belé Minene na mboka na biso congolais, pourquoi pas dans le monde entier. Alors mingi histoire le roi pena ma belé na ye parce que awa pena ma belé na ye. Donc après venir bozo mo la bongo stati basale awa et puis toza bongo pena avenir na ye donc avenir King Kester Emenea. Alors tous au moins historique muke ya Kester et pas ya bateau pena bazalaki na ye vraiment donc utakala tindenge pe atikara mokili et kozala pena malam mingi. Et Jida, bonsoir à mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Boni ba santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. Ouais, santé ça va. OK, merci beaucoup. Balandi bala na biso na minute d'abord on se présenter yambo etena contre bomutuna na ngamusu. Nga de mon nom de famille, je m'appelle Kwawa Christophe Kapoudi. Nom de scène c'est Kito Dembela de Viva la Musica, l'élève du maître. Donc ami intime et à jeunesse et à King Kester Mubiala. Mais toujours l'élève du maître. OK, merci beaucoup Olivier Kito Dembela. Banze mo peto yoka na donc na habité ce que ça ba yembela ngoye tonde konaye donc tori bon kaka à travers cette émission. Grand prêtre, to lingi vraiment to soit d'abord historique Mwandambu ya King Kester Emenea. Oui, merci pour la recherche wana ozosala. King Kester ngana yeto ebanaki na âge de 12 ans na terrain football na école comment lelo Sainte-Marie na Kalatozo en Saint-Paul. Alors les tozo beta bal biso la chorale na ba joli mais Kester azako tang école officielle. Na période na biso mon école officielle a koyemba na chorale ya l'école catholique. Donc tokolaki na joli na ba école catholique na chorale na quartier dans l'ensemble toujours vivre toujours le place moko banda to kutana ki na ba âge de 12 ans to beta ba ballon ti to koli. Alors l'air to koli mutura mutunzo ka azaki inspiré déjà na musique na katina ye. To créer groupe na biso Ange Noir. Ange Noir départ na biso na ba Kester na ba Lijo Kwempa. C'était comment ba master na biso ba zoro na ba enfant ba ki ba orphelin. Préfet Gibara ebi écrivain orphelinat ya Enswem eza na plateau awa. Donc maman moko américaine na bosani comme maman na ça fait longtemps to ki bana mike. Yene mutazalaki directrice ya orphelinat wana ya Enswem na plateau. Alors ba master na ba enfant ba zoro ba ki ba orphelin ba zo vanda na kati orphelinat. Alors bango bazo bimana ba guitare sèche. Les bazo bimana ba guitare sèche bazo na quartier na biso tozo kutana bango et pas ba Tarzan Mapasa. Le pango ya ba Tarzan Mapasa na direction ya lettre A na ngambo yo. Et pas comment au centre médical moko ezana na Kwango na coin en face lango. Ya ginda ko ba Tarzan Mapasa ba Puma.
Alors ba garçon bofelen comme bagi babunda master na pe bagi babunda bagi ba famille na bagi parenté na ba orphelin wana l'air bazoya wana tozo kutana na bango tozo griffonner ba guitare ba Kelly bazo griffonner ba guitare na master na biso Tarzan ba kolo lupango ba guitariste na biso tango to bandi to kutana Gary Passamamba na accompagnement Cosmos na solo Kajos na basse na Kijos na basse. Donc Koi na Kauka. Donc Kijos yaki Koi na basse, Kauka nde Kajos. Alors les to bandi na ba chant nga na banaki mingi na musique pop. Ouais ba James Bon, kilon pa kilon le Sex Machine. Alors ngale na utikin na zaki déjà inspiré pour na quartier na biso na Lemba. Donc il y a deux orchestres là-bas na Lemba. Na terminus ezali orchestre Concorde de Somptin. Na super côté ba Igo Tanzambi, yaki ba Veron, ba Kofi, ba une orchestre na bango orchestre ba Veron ezalaki attends, Concorde Somptin na Tenzoki Mangala. Goya kaka. Alors bana Lemba bazaki na deux groupes na bango. Zakama Mondial, orchestre ba Kofi. Mutalaksa Kofi c'est Veron. Veron ba quartier mona ba pauvre Igo Tanzam. Orchestre na bango ya bana super Lemba ezaki Zakama Mondial na quartier Santos. Na côté na biso à terminus toaki une orchestre Concorde de Somptin. Alors tant tozo kola nga na longwa qui quitte na 67 na 12 ans parce que je suis né en 55. Quand on a quelqu'un na âge de 18 ans na 73 père nga kufi na yozonga na quitte de place siko to bano la sabatala na biso na bi histoire ba master ba zo ya na ba guitare sèche na orphelinat. Alors toi na soliste Cosmos accompagnement Gary na Kelly na basse Kijos na Kajos na chante na Sambo Kester enfant na comme ba master qui m'appelle Lijo abu auti masi Lijo kwempa eko tangawa ayeko kuta biso Lijo akomi na biso na Ange Noir de place to banigi ko évoluer malembe tozo comprendre que musique to sala eza mbongo ba mère mutu bazo bisa biso mais bino bato bazo bisa biso bozo emba kitoko musique itome ne na tongo bozo lela sous biso banzala babobo to bando zo conscience que toza na musique na makila na biso. Alors l'air to comme na années 70 72 75 Kester baza autant na ndobo na ba Lijo na ba Godard Motemo na actuel ministre na biso na ville à Kinshasa na institut ndobo na Sacré-Cœur. Tant ba sisi ba né Kester aketanga na Idiofa institut Longo. Mon ba la grande sœur na vie Armand Ntonka mazalaki préfet, pauvre grand sœur na Adrienne Mobial aki moi si a préfet wana. Aki autant kuna c'est kunande Kester azwaki diplôme d'état na ye na Idiofa. Tanga azwi diplôme d'état na ye nde Kester aki otanga na Lubumbashi. Tanga ye otanga na Lubumbashi baki na orchestre bango le Kasapa. À partir de wana Ivan Misha Moulongo, ami de longue date à Papa Mba, a découvert que Kester a rememé na Papa Mba. Mais avant tout, Kester choisit kin na ba vacances a répété na Mopero. Dans orchestre Chama Chama. Wana yebi même velo ambopa embango. Mi bali bazalaki ko lula yo, bazalaki ko finganga na melakalika Obinze monote batela molingo na biso. Wana grand prêtre franc ndenge pe babo yebisa biso. Wana ba mimeli bang ba funda biso na ba mer okene na soir super love bazo peso te ba obeta yo po obeta musique parce que ba bangi banini. Mais tu vas prouver le contraire que tu as un talent ba don nzamba pesa biso. Alors Kester azali leader orchestre Victoria même si tu as ici à moko biso tout aux alandenge mon côté et volgona Wemba Nyoka Longo
bazali ndenge moko te mais bautaki na bain moko ya zaiko mais so totali un plus mpe ezalaki na papa mais sans toutefois oublier que papa oyo baza kosala musique wana ye moko te na banyoko alongo bevoloko nde mokili eyoyeba Kester mpe asalaki musique wana ye moko te na biso na bamaso na tangi basambo bakeli pauvre gari pasamamba balijo kwempa banuni effort osalaki biso tu mpo motu mpe akoma na niveau ezali même Michael Jackson akobeta ndule tokomona ye moko te na podium akobeta mpe na baartiste na ye mosusu bazalaki koapportele ye un plus alors nous on était des grands paroliers surtout moi Elijo tosala effort baevre na biso même bato bayebi baécrivain bango to bayebi neti nzembo ya Dembela c'est moi qui to Dembela c'est moi qui to Dembela mwana mama alingaka se bamindele mwana mama alingaka se bayezu bambongo c'est moi qui to Dembela keselaki master na nga nzembo wana ekoma ye comment le papa basigné contrat ya visa 80 na Luambo pour vivre la musique ekende Bruxelles batournée européenne Kester nde abordaki nga master le toaki na Equity nzembo wana naza kolinga ngo mingi neni tokosalanga bino moyena quelque chose mais comme bo apprécier bo voyager yo kotsango déjà na répertoire à vivre aller borodier na retour bilele ezanga te moi ba Jésus pe ezanga te ba mbongo te ba dollar ba franc français ba Jésus po Yesu soki église na Bible totanga nini sambela kende chik kende boulot elaksini Jésus a pris sa chance au Kenya Musala, fait romona ba mike. Alors na terme na biso ya pire esprit. Et comme ba Jésus. Bon ndenge vous avez avant tout ça là to so masoloni. Jésus. Merci. Vous avez reconnu. Voilà donc je suis toujours avec mon papa, ngana bengi pena papa, viete mes papa, Kito Dembela donc Kurume. Pour tozalaki na vie narcos, le Kuru bio. Papa mbale kuru yaka nga siko petit na bango lokola bave badaya idéologie eza toujours nga za kurume donc papa mbale kuru yaka cerveau narcos le kuru bio Kito Dembela Mpere Hirohito le kurume l'accent de tous les temps de tous les temps donc oyana koyemba nazaka oyana gitendi nazaka oya pe na mutu documentaire, reportage, Ushuaia, naebi ba Nicolas Hulot, naebi ba histoire ba Picasso, et ba Jimmy Weston de Totelmi. So tuninga toujours le boko à maman gauche, Japon. Pe na ko répondre facilement pourquoi biso tolinga Japon. Pourquoi oui? Vas-y. Tolinga Japon pourquoi? Pendant la guerre 40-45, si je me trompe, historien qui bari azana a corrigé nga. Pendant la guerre mondiale, il y a 40-45, l'amiral, il y a armée japonaise, c'est-à-dire amiral Yamamoto. Donc, Koko a boté père Yoji Yamamoto. Alors, comme combo à famille, on a comme une histoire. Et là, on préfet Gibari. Si on a une forme, on a aussi la pétaire, maison, on a bâchelinga Gibari sang. Pourquoi c'est Gibari sang? Parce que il est l'écrivain, l'historien, a ajouté un plus. Alors, famille a Yoji Yamamoto et ajouté un plus parce que nous, on a été sur le pupitre de l'école. Nous avons été parents, nous avons enseignants, père et mère. Préfet Gibari a mis d'enfance na Kinzambi. Les rois dans l'école métropolitaine de Kinzambi. Alors, moi, ma Kambongo ezali. Alors, ba griffe tolata tout est dans l'histoire. Alors, la mode n'est pas la délinquance, mais plutôt la beauté d'un mec. On a glorie à les grands boulots on a vivre. Bato belé bakaso so muto alati forme à voyou. Denga na beti boy. Bato ba mon pero danger. Mais na kati à Japon. Donc ba bika histoire deux petits nga ba beti né Daniel la beti histoire la triple Weston. Ezali na yebi. Parce que muto liboso la triple, c'est le cardinal de Richelieu français. Au monaga na masua Titanic. Tant Titanic a un accident. Type moi ça qui luka na mabele bo. Il bien vêtu.
azalaki déjà na Weston Richelieu ya Maron azalaki comment je peux commissionnaire ya cardinal de Richelieu ye mutao ke noté qu'il a diamant na tête na bani parce que l'histoire y est to beta forme était pour un sentiment alors cardinal de Richelieu si préfère ko souffrenga azalaki cardinal na France na neni monsieur le prophète de Richelieu oui 15e siècle déjà Weston ils existé premier mutalata sapato zomona Jimmy Weston ba dessin wana ba pesa ngo Richelieu pourquoi mutali boso alata gangi cardinal français cardinal de Richelieu et wana Weston ezana madodo bo ba be ngo triple à Richelieu voilà l'histoire de Jimmy Weston alors nous sommes dans toujours beta eza histoire vraie même Batumi ba ebagité na yebi mais Weston corona ngo ezaki Eugène Blanchard. C'est un Français né à Limoges, préfère comment kuna na Limoges. C'est un Français, Mukolo Jimmy Weston comme on est Eugène Blanchard. Ba sapatu na ye agnoye kolangona Weston. Tango asisi cours na ya cordonnerie na France. Okay. Il fallait ba parents na batinda ye haute couture à cordonnerie na Boston. Ake na Boston, aux États-Unis, Boston Minerval eleki cher. A petit tour na Weston. Tu as l'histoire Weston ba ville wana mibale na Boston et à Frontalier. Nde monsieur Eugène Blanchard akeye ko la haute cordonnerie na Weston. Et on a ta abréviation JM Weston, ça veut dire j'aime Weston. Mais ye mukolo Weston, c'est fut monsieur Eugène Blanchard né à Limoges na France. Weston basala ngona usine bata fait à la main. Yango les arracheurs. Bato basala sapato bazoka bapota bani. Yango les arracheurs. Voilà un peu quoi. Donc histoire on nous a moni lisolo agitendi. So na l'exatante na loba. Yango ne faut ba yezo ezala pona bimisa mais tant Jésus Christ ozo ressuscité était. Moi pe. Wow, ba Yesu. Ba Yesu donc voilà. Sikuyo. Eugène Blanchard tango atangi na ville à Weston nde azwaki diplôme ya suka aye kopesa sapato na ye Jimmy Weston. Na France comme président à France après sozo ça la campagne sozo na Weston te ba français ba voter yo te. Oh Mais tu es monsieur tout le monde non? Parce que chaussures aux lata pour comme président en France ezana makolo ba français tout. Mais tu es monsieur tout le monde. Mais au Azolata Weston, il représente la richesse. On suppose que Moutouaza riche soit commis à pouvoir au Ibaté. Quand tu es né dans une famille riche, on te donne la responsabilité. So Ibi au effacé, on est des grands-parents na yo, on va passer le pouvoir que au comment Vwandu. Au comment Vwandu babota maganango et yana makila. Donc ce que meki ko Iba au BBC valeur na yo. C'est pour cela dans les pays développés jamais moi na pauvre comme président de la République. Alors Kester qui a mis nanga d'enfance, a mis écrivain qui bari d'enfance, ba ebana na epé bana bomwana. Donc ce fut un grand monsieur la musique congolaise, il a marqué son temps, que son âme repose en paix. Bisole tozo kola, Kester la zobenga dit Salès Isabelle. Nana zobenga Jean Francine. Donc ba kombo ba chéri na biso bomwana, ye momi na ezaki Francine, nga momi na nga zaki Isabelle. Doso a moninga abenga Salès Isabelle. Nga benga Jean Francine. Alors joli biso nde to formé joli Kester ko lingate komba olo ba ke masolo eza ya kibandi. Ya zala na biso te poto robeba. Mais l'air to kabwani na Ange Noir to sali nzubele ison. O memaki Victor Eleison. Avant d'entrer kini libéra tout sala Maracana. Maracana ne place ngana formé joli. Tant ndenge ba posa voix, tant ndenge ba sala vocal, c'est moi qui to dembela. Na l'accent petit nanga joli. Vocal na français ba ben ngo entre-champ. Là ba tu batanza na cœur yo bimi. Faut aller intelligent pour ça là-bas entre-champ. Mais ko yemba penza. Nazo ba bato kumisa vocal. Koembeza vocal ti. Pour bailler baou que vous a chanté, il faut poser na cœur. Voilà. Na cœur parce que
tant que ça la cœur moto akoya ko intervenir na vocal il faut bino bo pese ba nuance ou troubler inspiration na ye asa le lokwa bien tant que ba choriste bazana harmonité moyen peu vocal et simbate talaga Victor Bakere nango Bakere vive la musique Bakere empire bakuba Bakere oke jazz ya franco sans faute surtout change moi Victoria wa avant moto asala vocal oyoka nanu coffre wana eza na cœur na bango coffre eza na cœur à viva ya empire bakuba ya oke jazz ya taboulé ya donc au sentir mo pe bato bavoa ngo ezobima neti banzelo ndenge nini mais lelo tozoka so moto asali vocal bazomonaka koyemba eza vocal te koyemba foza na cœur premier ténor deuxième bariton moto asi avandi wana nde koyemba na siro monde ekesera forme bapeti na ye bao balongwe totanga kombo te équipe mosusu aye ekorale na ye ezokontinue na ndenge na ye azolinga la preuve même na papa wemba tomona biso aki bacours de grand toro résidé na Europe mais so aye azozwa bapeti ya nouvelle écriture azotravaille na so ake na Angola l'idée de vivre la musique en Abysso en Angola. C'est lui, petit ancêtre. Ah oui. C'est lui l'idée de vivre la musique en Abysso en Angola au vieux beaucoup à Tika. Au ministre en Abysso na makambo gitende à Japon. Belo mfumu kinzinga. Donc ndenga uti boye, il faut qu'il y ait un combat Brazzaville les okatisa, bakutani bakiti na Angola na banani sous. L'équipe a nouvelle vision court devient hommage à Papa Wemba. Après ça, on a tout. On a hommage écoute. Ça peut à Brazzaville, il y a Congo central, il y a Guinée, il y a Angola. So Angola, on s'est préparé. Il y a ministre à Yawa. Donc, tout télémodèle, tout un quatre mouvement on a déjà. Na Daniel Nengaza donc déjà na quatre mouvement. Voilà. Le quoi tu as devant monument ya Kwamambu qui s'est mené qui paie à son âme. Babilo quoi na utaka wapi? Moi langue changeaka. Bon, voilà. Nesi ko benganda ku kuludimba moi bilo moi utaka. Kuludimba ezana biso so sala mutu ba virgule. Et la langue na biso na écoute bango kuludimba. Mais ko bossa na te ki bo leader nyonso na point na un orchestre ne bana terme na bango façon ko lobelela. Ye petanga uti vivre la musique ba arche ba biloko wana to eza molokai. Ki tendi biso toi to za olata na biso. Mais les to comme na vivre la musique ande to ba ke mon jeune frère là il est habillé tout en Yoji Yamamoto, lui tout en Issei Miyake, tout en Takeo Kikuchi. Biso na ba collection Kansai plutôt. Biso na ba collection to zongela parce que bango mo ba couture balbani. Comme modèle à la guitare, il faut ça un pas en arrière avec un pas en avant. Alors, vous voyez que l'obiso qui mère à l'ambari foufou à goût, le lopé aux alagou. Vous avez différents, le monsieur nous a l'anteba, mais vous voyez que mère a ça foufou. Pour damer pour le respect. Bah, master, on va monter à bailler foufou à mère, n'a pas on peut les amener anteba. Pour couvrir la mère n'a bino. Donc, dengue forme, Zali. D'accord. Ok, merci beaucoup, mon papa Kito Dembela. Aveni Oyo, les Kouroumé, il faut pas que ça les Kouroumé. Aveni Oyo, tiens, on a combo ya King Kesere mené à ton baïtia stati, to ezalaka déjà banakala. Non. Dans l'histoire de la ville Nabiso, les amis venus de l'université. Alors, tango, to perdre élément Nabiso à Mounene, la ville Nabiso. C'est la décision et Bimaki n'a pas homme politique, il y a la ville Nabiso, tant provincial que national. Bah décider que non, tu repères sa question valeur, tu as un monument naïe, avenue Oyo, et comme avenue King Kester. C'est ça. Mais avant, appellation on est avenue de l'université. Mais quand on repère sa question valeur, as artiste à Salimingi comme on a écrit le Bosso, après c'est pas ville Nabiso valeur. Et surtout, il faut remarquer, à l'idée de nous, c'est qui nous avons des musiciens qui na Quilo. Donc, la valeur, on a décidé qui avenue comme avenue King Kester,
monument na ye ezali awa po asala pe trop non era mboka na biso pe ya musique ya Congo. Et maintenant yemo pena balabala résidence na bango ezali avenir. Ana ki kese ndako na bango eza na avenue 168. Donc na Kikui 2. So toali na moi tokoki kokende mais donc même avec bato ebele même moi na ye Jordi le ra ko postuler awa. Toza kokende kuna ba maman na ye ba famille na ye ba pesaki responsabilité pa nanga. Mwana na biso azo postuler ana maboko na hôtel Bikuna. Maman na ye azo lala na Kikui 3 ngam na zo protéger mwana master nanga Jordi Mubiala po aza master. Aza bourrique c'est un master. Aba Jimo Jordi na Jordan Mubiala. Maman na bango Mwambui ya Moluba. SP. Bota bango en Allemagne. Bana wana baba Jimo baba za ba master. Tu comprends que ça veut dire un master. Ce sont des intellectuels. Si. Baba bourrique. Voilà. OK. Merci beaucoup mon papa Kito Dembela. Et maintenant oyokaki liwa ya Kinkeser Menea. Er nini et puis ekomela sango ekomela ki wapi. Ngana no avant Kinkeser daye nazalaki awa, j'étais atteint du prostate. Alors pauvre maman nanga mona ke na tozonga po twana ba hôpital pe ya minene ba médecin minene fallait na zo ba soin avant. Donc sango liwa keste tangu na bandi maladie nanga. Premier mutu oyo na bengaki ezaki keste adi. Mwe wa veni tout bien, on ki mwe wa neti ba protéine ina yozo sala mwe ba nyomi nda adi ngeta foave banga ve. Keste la tinelinga $100 le premier jour on informa qui na Western Union na maboka petit nene. Na wika coup de fil bengi o kita na banque ba na besoin na ona ke na Western Union na moni petit nene. Ay singa que vient master na yo yekuta yo ba vient na yo ngabite master nanga atini mbongo alobito pesa yo kale to so na petit coup de fil à Kester beti ngemi pesa ni ngemi pesa mbongo petit be mo ke pesa me bete katula ku katula va ta frais d'envoi mo ke futa kwa kange katula mo ke fu na ngebo ke katula ngena kisalo petit wana nene temo azu $100 a pesinga na bimi na lekani l'hôpital et pas docteur qui passe na kene au s'interner kuna. Le premier mbongo, oh, bandaki ba soin na ya postal, c'est Kester qui m'a envoyé $100. Après, patron Anderson Yimbi, l'opérateur économique. Ah, bah yaya on se bat kufa ka problème ya kito ezani. Oh boy. Viens toke poto ngabité. Bande kunanga ba pambolinga vanga. Toke en Afrique du Sud ngabité patron. Bande kunanga ba pambolinga na kende vanga. À remettre un montant à Pessenga na olobati. Montant à Pessenga, vraiment, il m'a aidé. Il n'a pas voulu que je gisse à même le sol. Donc il m'a remis un montant qui m'a vraiment ému et m'a surpris. Montant bon à Pessenga, na maladie makasi. To koti na baleinière na petit frère na ngati l'hôpital à Vanga. Les to bimi na ba 23h to bima ki baleinière. Donc Dieu merci. To koti na salle à nini ya comment on appelle encore salle d'urgence. Abandi otalanga tout ça. Les batsoani nga bon ba no chayo na chambre na bake na tangi montant mbongo opérateur économique Anderson Yimba pesanga na leli tia lobi na ngwa benga vie ko banga te liwa eza ya mututu soki nzambe azwi lo molimo na yo eza lokumu na ye soki pete ozonga kobange loko moto na salaki 3 mois en hôpital à Vanga opéré nga par pulpectomie na zonga vraiment na remercier mingi l'opérateur économique Anderson Yimbi sans oublier monsieur l'écrivain qui bari ntsanga edenga mingi kosombaka ba sonde ba sac collecteur il est là chaque matin j'allais chez lui à 6h du matin parce que tu as tes amis d'enfance et la Bible dit déclare vos propres frères sont aussi vos amis d'enfance. Préfet qui baille vraiment je t'en remercie même ban na musika so balandi ba oyoka penza na boka la ba fleur. J'allais souvent même à 5h du matin chez lui. Je le suivais même dans son bureau. Il me décevait jamais, il me donnait l'argent dit baka nge kwenda bo changer nge ba sonde. Il est là comme mon témoin donc lokumu mutu baboya rangote batu baidanga mingi bastino maswa batu baidanga ba Gary Lukombo un plus batu baidanga mingi ba Daniel
baidanga basé belé vraiment na remercier ba frère na ngai docteur qui passe à Edangai, vraiment on a remercié hôpital à Vanga, docteur Bénédicte Yamwasi, Edanga na mobile, docteur Fabrice Odjoum, médecin directeur adjoint à Vanga, vraiment. Et l'autre soir, Raming absence, il y a Master Nangai. Ah, quoi mambo nezani? Quoi mambo de Kolo Makambo. Ok. Donc, Koyo. Tozali na question so to soir na 9h. 9h05 minutes fois benga. Oh. Yanga no. Yo benga niti mwana ona yo nini to koti na cuisine na ye. Po ya zaki carton exeter, carton makaya buba pilipili mibimbe zaka déjà na sani. Wana goût préféré na ye. Donc so to koti na cuisine. Tozo dame na ya hotel man. Na tuni. Mais yo prêtre biso ba prêtre ba salon. Je vais jour musuna damana ba petit maçon ba nini kana berera ngwa ba vi ba petit maçon ba tia maboko na masupa love nanga na nini na super love nini damazit ba petit ba tia ba petit ba tia maboko na ba super love nanga na tondi pesate alors na changer idéologie abetelinga cinquantaine betelinga cinquantaine na changer idéologie donc so yé pananga so na télé on a fenêtre so na et ba pondo eza likia eza exeter eza puis la monnaie est rouge eza on a là c'était des fins d'habitude sur artiste monnaie King Kessel abeti nani abeti linga cinquantaine odi voilà ngabi on tcha mon marque avant-hier na damagina ba maçon na ba charpentier voilà na batu ba nettoyateur kana be erreur na biso ya mokilo ya koyamba batu dio bi a continuer kondingeza ni mazono mundiana ba maçon bitu dia 50 personnes mufuluka ve non na tonda gité mais comme système so pira ye ya beto signal o leki na douche à simanette na toilette donc boza kuna boza debout boza ka gate ka so mutazo ben na porte di alors benga suba master na ye mais côté kokaba na ba musicien congolais na remercier Nzambe ndenga tinaki motema boboto de fao ya Franco Luambo Makiadi ya King Kester Remenea bazaki bato kokaba azaki reconnaissant à travers ba master na ye et ba na otaki start devant ba master a otaki star ne pour l'air tozo wela ba fufu na mudino ba lemba tozo ke li yoto a otani kito sou fier obeba leki na biso bazo mona biso ne to kola to li ane ensemble tous ensemble non master na mpiara moi de la part il faut ça donc obligatoire. Ok, merci beaucoup à Boyoki Bongo verso est vrai donc histoire vraie à artiste Msa Mouné na utabongo kotika biso King Kessel Remenea qui paie son âme et pas ya pire mutunaye pena na benga ifetenga na benga toujours pava Kito Dembela. Alors mon papa avant que to kabwana parce que tokozo yeux pena un peu levé pour que to solo là vous appelez faut ça ba mamna yo na butu vraiment maintenant kota là nde balobaka l'artiste ne meurt jamais ba œuvre ya King Kessel Remenea oui to kaka yango na ba partout ndenge betara to yango tilo mais orchestre ndenge kendaka bongo orchestre ponanga wele la paix orchestre ponanga moni biso ba africain to na ba erreur grave solidaire akufi bino fu boza en esprit ya okutana bo dialoguer boza compromis l'union fait la force tout le monde ba orchestre net ba Beatles ba kokwa ba ya rock and roll ti lelo ba beta musique mais ba muso ba daya ba kutanaka bazo beta musique Michael Jackson a kufi me ba evrene ezo teka magoleka vivant na ye ne peut se informer Michael azo teka sous forme a kufa pour une organisation erreur ça na bisoni Victoria na opesa erreur na ba musicien o ba cofondateur o ba longwaki viva po ba sala Victoria biso mona moloka yango to ba krike ba wele mpifo tinana na gimongo na gitetela ba wele mpifo tinana kuwela mbongo eza na tina te
bango moko tobimisa bakri wana na mouvement banégligea. Or orchestre net Victoria esala même biso pasi ke bamusicien balingani te. Mais on a présenté bino oyo leader ya Viva la musique na kati ya Luanda naza garçon qui quitte. Pourquoi papa mbazo kenti na Angola azana na petio pour abike ata daye me kombo Viva la musique a implanté en Angola. Yoka choc eza na Japon ba japonais ba betaka banzembo ya Viva la musique. Bango pe bana banzembo na bango mais na ko honorer vie na bango comme batikela et pouvoir na que leader à Viva la musique elle Luanda na Angola c'est ancêtre Mobange. Vous avez ordonné tambola. Awa dernièrement même ba petit na biso nouvelle écriture bango na bango entente ezati. Bosangana bosala bo toujours pas désordre. Yango ba apocalypse bazwaki d'abord na nous vie avant d'ailleurs. Et to beti 35e anniversaire to uti Brazzaville. Gozonga. Bon mingi na kipaka ba petit na bino bo luka kombo moko bandozala to kutana ba petit nouvelle écriture na bino to kolipo viva cour des grands batia na poto na misa kombo les ancêtres de Molokai to salaki bandule na ba jado na banini incompréhension ya ba master ngana bendani nanga. On moni ancêtre et comme petit na Luanda pe to pesa ancêtre Mobange nere da ba master na biso ba jado. Alors ba pokadero no féliciter bango to sangana bana viva to ba yawa pe to betra ndule na bango apokaza bronson naza Guy Azali Pompon Miyake Stella Omo Guy Badjo Caps Kapangala je pense que tout déjà moi d'ailleurs tout ça les clips m'soir na nzembo pour aller tsaimba na Congo pour na écoute tout ça ba clip na ba Daniel Tina Sadi nostalgique. Alors na repère ba jeune conseil que musique ezali guerre de musique ezali art et sa valeur ya pays na biso na félicitera le fait Simaro Lutumba moto banda featuring na RDC c'est papa Simaro Lutumba. Lutumba rozwanze monaye abeti telegram na Viva la musique. Azunze monaye abengi ba Pepe Kale ba Mbili Abel ba Defao ba Manda chante ba Yembi. Tala perwana leçon antique la bas. Mais ba jeune lelo ba comprendre. Petit héritier Watanabe. Ayembi featuring na ready. Petit azokoma. Jibem Piana. Et je salue de passage petit nanga, c'est des choses et le bas petit nanga mokulu. Vieux c'est des choses. Et tu as ça la paix single l'album à ça la chant l'album il y a beaucoup il y a mettre de kokoriko tongwetani bana bakeke la sio oyanga mobali akende koluka zoka bakafuba bakende koluka chassa l'homme ou via emba on a jibé via emba concert na wera a emba pe koko malamba na jibé via beta concert invité wera invita papa manabosani sala ngwe za sala wera na beaucoup ba beta sur même scène donc mayele wana ba vio wana bazo pesa même ba petit yikuti bana berero wana biso tozawa bazo ignorer valeur na biso mais orobima ndenge nini pona bisaka bango ba Daniel ba betra musique à loisir a patron ana ba Jésus na ye bino bo beta musique po bozwa talent ezali na ba vie ya venir ba a Jésus kende bino bozo bukana Kester mwana suka ya kikwiti atio bibisa c'est petit Pichou qui mana parce que c'était un élève docile. Alors petit nangai ancêtre Mobange soki agi docile te na ba leçon wemba za opese na Angola awoti le titre wana petit frère na biso ministre na biso à la SAP Japon na Japon soki belo mfumu kinzinga atosaki ba vie na ete banante est-ce que ba roti le pouvoir wana aye na kikwiti ake Brazzaville ake Luanda non ba roti kate donc il est pas un élève du maître biso za toza ba élève du maître. OK.
Merci beaucoup mon papa Kito Dembela pour que tout cabane tous appelle intervention ya Batumususu. Maintenant monima oh banani basala. Mon Daniel a copé sanga bino combo ya Petio asala ki yango. Comme on est échappé ngazana Cablo. Comme on est Cablo. Cablo. Ah on a côté à quartier cimetière. OK. Asala bataki yango ezaki na neni ni puis na moni tant ba ko poser statue. Il y a les bosseux qui arrivent en 2000. Ça fait 2 ans passés. 2 ans passés. Oh yo, année passée. Oh, on est année passée. Oh, les bosseux. Public et Jija qui va faire ne Jija qui bimi penza netiyete. On a pété ça là. Ah sali. Coco. Et puis là ensemble les allez ensemble. Oh yo. Yamamoto. Il y a 6 étoiles. Il y a 6 étoiles. 3-3. Yamamoto. Il y a pas photo pe na palais du peuple. OK. Si on a triple Weston signé Weston pour Kester et Mener. La marque ya Zaolata. Il a signé Jimmy Weston pour Kester et Mener. Donc commande na quoi. Okay. La maison Weston. Merci beaucoup mon papa Kito Dembela, l'ami intime de King Kester Menea qui perd son âme. Message ne cause à la nini na obazola na biso na minute. Le message nanga ya sou kezali ke Kester to portaka lié à cœur na biso na province na biso Mobimba na Congo Mobimba na étranger partout à Tambola ba portaka à cœur donc atika biso na posa moko kosi la te quoi. Il dérangera yo pe atamoso vande o lekotali pena monima o. Kele mtuso na leke azali mso benga oneni ba mo ebele tozo mona na te to ganate mais nzamba zo lokumo ya ndela na parce qu'antenne aussi la terre évidemment évidemment papa Kito Dembela telemi nani na tout à Seigneur Galiani ministre yo mtopesa réponse na Seigneur Galiani. Seigneur Galiani, c'est pour les Italiens. C'est pour les Italiens. Dans tout à Seigneur Galiani tire la basket centimètres. Donc j'ai toujours Italien. Papa Kito Dembela, o tika la pe ba jeune té. Te ba jeune ngo faut ba za ba courage au lukalart. Et on ba makambo ya Yesu. Fort beja Jésus. Yesu. Merci beaucoup. Na tout na bino. Tango avant ba boma Yesu. Basalaki nini? Avant ba boma Jésus. Basalaki nini? Il faut me répondre kaka. Yuda cité kaka Yesu na mfaranga tatu. Bon avant ba boma ba longola nini? Pona nini? Ah. Oui, pona là po bilamba wana ezaki cher. Il y a eu trop cher habillement ezaki lino de pépito qui se froisse avec noblesse. Bilamba Jésus wana cher, talana petit. Muke fwange mu botula nge polo. Yoke polo en pam pam. Kamu fwange mu botula nge lele seke me fui la ngenki. Kimina. Obe bag na nge na oteka ngona valeur. Yango wana biso na idéologie na biso. Na ba Kester toi bana molokai. Il était comment mobile ya bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, na ba griffe à somme. Tellement Kito. Ah bon, ma respect à papa Kito Dembela. Voilà. Ils sont à Firenze. Donc voilà. Donc tout ça. Merci beaucoup donc père a pas molibino déjà mais forme c'est un peu fort luka pe là fort luka là et ça peut cause la merci bien tu ko zabongo neka na lobela na débit histoire vrai ya papa na biso artiste autant biso tamu molai na kombo ya King Kester Menea pe ya son âme kwa mamu muntu azamani car ndenge zele pa ya muninga na vraiment bomwana na kombo ya Kito Dembela bele boyebi Kito Dembela boyebi o bazomona bazosonga et puis bana kikuti o bazabongo na Londres na Belgique pardon na Belgique na France na Hollande partout dans le monde entier ba Japon bazongi ba monika wara pena muta indusa. Merci beaucoup nazo pe intervention ya mon vieux Daniel Etienne maintenant linga ve au côté la mo ba cinquantaine wana et vous appelez malo donc voilà. Voilà. Bébé Daniel Etienne. Pile petit à King Kester Menea. Voilà. Kwa mambo Nkongolo Zonso Atari Wambi
10 fois Dinsasa Chelembanzaou. V Daniel. Voilà. Voilà. Voilà papa et va la mal en campe. Ouais. Voilà donc je suis avec mon vieux Daniel Etienne bino bozo mona public pena ba sepeli makasi na mona beti ba cinquantaine et puis kopé saka ba indu saka ndenge zalaka mon vieux ouais en tout cas biso tirala na souci à trop na ndenge to perdra icône de la musique congolaise l'international Jean Moubiala King Kester est mené en Kwamambu, en Congolo Zonso. Mais maintenant, moi, plaisir mouké to tigala nango parce que moi, na maïnaye, oaza yana biso le grand formateur pe, Christophe Kito Dembela, Azali. Yango tilermo bomonaka, soto monivier, souci moi mouké ya Jean, et ça l'a été diminué. Parce que via Azali. Il est là comme il a 69 ans. Donc, Aza pire vieux pena ya palais. Sikoyo ngai par rapport à l'histoire ya Kester on a yebi eza mo ebele non moi ndamwe ko sala malami on a beta parce que via beti presque nyonso King Kester mené ya tango ako ya kikwiti awa mingi soki aye awa kotambola na ye kolia na ye moi ba aventure na ya Frenchen il faut ngai nazala parce que il fit un moment avec le respect première dame à l'époque, maman Olive Lembe. Akenda Gungu. Ake Gungu, j'ai ailleurs qui a une inauguration à Banque Biak. Tant que to industrie penaye. Maintenant, vieux azuli kanisa okende idiofa. Nana lobi na vieux na bi ah vieux, o les gars idiofa. Bino bozana difficulté okutana na première dame na kata capitale. Les Allemands m'ont boulot beaucoup dans la première dame, même la chef de l'État. Alors, dans l'occasion Oyo, la première dame, Azana Gungu, a fait une inauguration à la salle de technique professionnelle. Ce qui est possibilité que vous avez, bisoto beta banderole moko, comme à Ozonga Equity Lobby, banderole moko tocha na hôtel Kwilu, au beta nous les places. Alinga douté. Alors, c'est vieux, qu'on doutait. Ko douter nous sommes à Kam. Si l'air moi sala ine tandi manga pan, to beta banderole wana pipa tongo etani to poser banderole. Quand to che banderole na ba soir indu sape bandi, tandu le bandi papa cortège. Ya maman Olive ba oti gungu le temps ba yaki ba freiner wana ba tangi. Tango ba tangi eza na famille moko azalaki wana Sukami Teddy Sukami tango eko zonga ngana na minute wana vie alobi na nga boye si c'est possible sala contrôle na kati ya salle awa pesanga bakombo ba grand prêtre pona dédicacer bango nakoka ko me retrouver effectivement na sala ipe liste na zui papier duplicateur na komba kombo ba grand prêtre na marqueur tango na pesi via bandi ko belela bango tango abeleli bango esili après ndule ba de la part banda opesa ye indu se vide via zoko ta chambal amata pa ko ta chambal elle ah vie mais biso photo zonga Palestine mais to zonga Palestine ndenge nini entre temps ba libérer na baton na pesi ba kombo abio petit nanga keba petit Daniel Echter keba petit nanga mouvement za yanga bien ko pesa iboule mouvement za yanga na bitevie maru wana tenga na za petit na oti ngana mutu musute et puis boule na pesa ko la première dame ceci le otosa ti abeninga no moni l'arbre na malunga na bitevie ngai moko ezana batu o ngana ye na pesa ba komo na bango na moni $300 bena ba pesi si l'air moko nzoka via na balancenga anda sa nesa gutenga tala so na za grand esprit ou bien na za mbakasa o so na za toro si l'air mo siminga na liboko
Motalika sona fungola boy $100. Aibisi nga petit nango za grand esprit. Nanda peser esprit na yo. Après na ko yebisa bon, ngai pe soko libéra nga te. Nanga na bomba likamo. Te di sukami ya yewa. Ayebisi nga ne baleka na cortège ba telemi liboso di kwilo. Mama Olive amoni banderole wana. Amoni banderole alors lobby yo il faut pas yamba ko na résidence ya chef de l'état na ligne ya banque. Ndengwana. Obi ke via zo pena trapaliar. Ayebisi nga petit nanga. Mais formes non repassé sur to sala ndengani. Ngai na mata na nyere na ngai. Tina ki shinga na nga na zu faire ya mata. Palestine te na palais. Ki shinga mpemba. Donc na mata pena ki shinga na zo faire ya makala. Na cha makala partir la Palestine na kita Dorch. Na chez Limbala na pelisi moto. Ngam na repassa forme vie. Tout rango ayaka na Mitsubishi Lancer de Kinshasa qui quitte. Baran instrument. Na grand car. Et après et comme il faut qu'il y ait une résidence, il y a chef de l'État, pour pas la première dame, avec Foro Tedi Soukami à Salara. Vous voyez que tu as commis à entrer, c'est compliqué, tu as faut que sérieux. On a dit pardon s'il vous plaît, il faut une quota. Il faut une quota parce que tu as planifié ma cambonio et zangai. Ah, sécurité, tu as boya babité, tu boyité. Aux notables en Bora, mais tu as commis à Komboya. King Kester. So beaucoup timi balé. Et simbate. Bisoto on a problème. Na tigala na ngape na Mitsubishi Lancer wana. Via Kota. Ndoka ko Kota via Kota ki. Kotika boye, ba 20 na Payotte. Après Payotte, il faut Kota maintenant na kati ya salon place oyo mama zako ya mbabatu. Pire mutulanga zala na kati wana Guilain Franca. Guilain échangeur de monnaie. Via Kota, bayambi vie, tant bazo Kota ya kuta maman Olive, via le bas, ah, na kuta na Vierge Marie, maman Jésus-Christ. Maman Olive katana na Rio, ah, apesi place vanda, via vandi. Ne bazo solo la, gila za wa ba makambo wana. Ba solo la titi. Maman Olive atunie. Papa Kester. Problème nos animes. Et puis c'est non, maman a belle mingi tout ça. Dans un chantier, mais na sili sanda côté boye na boye. Et puis moi rotambola, les ala raté dans un carrière de déplacement té na longo. Ngai moi déplacement pe na zala na ngote. Maman lui va dire ah papa, yo les gars la télévision zo komisa mituka boye na boye ba ndako ba mituka. Ye bisi maman lui va dire maman, wana monde na biso ba artiste. Biso ba artiste l'air moko to kumisaka même le wa mutu. Donc Moudungu ezalaka permis. Moudungu neni? Moudungu ko defa donc ko defa. Eza permis okozwa bijou et puis sœur na yo net yo nengo za boy première dame. So na moni na kara vrai na koya pe na tourner na ngo clip na gangi na parce que ozali ndeko na nga ya mwasi. Mais rakata na ko seka pe c'est bon ça va. Pas de souci. Na une bonne note carte de visite ya ngoyo tango ko ma Kinshasa obenga ngai. OK. Et après mais retourner quand il y a pas si code. Oui, mais babimi ça penda bloc. Il y a 20 000 francs congolais plastifiés. Bloc, il y a 20 000 francs congolais plastifiés. Wana ndeko nanga zali na kata zo betelanga lisolo. Via récupérer qui bobana. Akabola kotsa koto parti. Azuba franc muso zali nango achena ba poche c'est sikoyo vie. Quand on va libérer, arche salineti échangé. Via Vimbi neti muta porter bantibal. Suka Vimbi, tant on zo bima, abimi na marque sikoyo ko Vimba neti que non antibal zo kande ba Jésus lo ba ina ngo vie kito dembela. Via za bien ba Jésus na ma poche akati. Abima na libanda ba to balaki abimi. Abetis kanten pa Vimbi boy. Akomo bima. Tant abima, gila tuni vient ndenge ni habité, na oki bien te fona comme parler rapidement. Viens tant à Obima, ba poche ya C. Abimi si moi bala na libéré batou. Abimi a comme na voiture boy pas na bise. Viens, ozo boende ni abi apeti nanga. Eza pasteur no solo la hôtel na zo ka bien te libumune te sala nga bien te. Oyebi to kota na nyere to zo zonga ti hôtel kuilo boye. Viens matin rapidement petit tantenga mo mge na zo ka bien te. Viens kenda, viens zo kita siko bien jogging.
ya Adidas nabi ah vie obima ino to portant bal mais okita bonete na yo bien te libumu eza ko déranger nga na ko bon sikoyo ndenge ni bosolo ni habité ah petit nanga ba mère ba bato ba promesse bato politique a promettre nga yo na kini na ratsa kini et vous allez bien carte de visite à Pessinga nabi okola kisanga carte de visite abi ah petit nanga pour captain number na ye o captain number l'air musuna gidi boko benga ye bon nabi siko pona ngai na lambi dossier ko zande ni nabite yo tango ya kini to solo la bien mais awa ko mboyo azali abengi mboyo aye tala ya mamoto mo kuna eza rouge blanche boye ya ko pesa na petit nanga ngala bise vie forme na yo tango pesa ngai ola tala tango déjà entre temps yo zo ki pa ki ya bien abi oh forme na nga na lata et pas no robima sikati donc nga kinke sere melan kongo lo zonso na beti pièce otali gauche droite mutalata ngo azate ba moniongo et pas na yo ozozo valeur mo osaganate alors na repesa du bilambe belé na bi vie bilambe repesa nga belé et ça bilamba kalati habité ya kalapo na ngai na yo robima ya sika ata na nzoto mutu moko ba omona yango te bozo comprendre ti tama sole salane te sila bakamati nzela baka idiofa retour ya idiofa ayebisinga petit ya biso zongeki na ndenge vya kenda kini na ndenge vya mona na liwa donc esala biso pasi na façon moko ndenge nazolo babo bino bandeko na ngai vya kito yeyo jeu de l'armosier mutema na ngeza kozoka makasi pona icône na biso de la musique congolaise et l'international King Kesser Emenea Nkongolo Zonso Kulutu que ton âme repose en paix yaya vie oyo atika biso na goût ya ba western no ndenge vie kitoto lobela nga siko pona nga na koma opesa nkombo ya mukolo chaussure oyo à partir de kesa daya po yepe na mutu apesa valeur ya western akoma benga ngo ya mukolo vie apesa biso guya beza utanga ba komini vie apesa biso guya very church vie apesa biso guya ya Yamamoto donc vie apesa biso guya Langila vie apesa biso guya Scanten et puis eloko mususu e markanga na vie oyo vie na Michael Jackson bazaki Kesser mene ya kulutu Michael Jackson leki Michael Jackson azako leka Kesser na spectacle mais Kesser azako leka Michael Jackson na ndinga na fier kesa lega Michael Jackson na Scanten aleka na ndaga neni Langila te maloba ozo comprendre donc King Kesser alega Michael na Scantino na ndaga Langila oui ou non est-ce que nakosi est-ce que fiero que ça lagi nango soka beta tankunga désir ya makambo désir ya bolingo désir bang 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 ne bandeli ya bolingo vie kito kitisa se motema osala connaissance o maloba mangai ya nganga akes belo mfumu kinzinga ancêtre mobange na leli courage makwela na leli kes ngochi makusonika to leli kes mais kulutu une fois de plus que ton âme repose en paix et certes kulutu jeu de l'armosier donc voilà chers téléspectateurs en tout cas bon comprendre Leli bongo kulutu na ye parce que baza ba icône et surtout na kikuti awa en tout cas kolobela kujute donc ba courage mon vieux papa nanga Kito Dembela viens le moi complexe ya koloba ki Congo partout ozana Japon ozana Italie ozana Panama na Bundes ki Congo bingi bemelamba bantu ya kikuti tindela betu sasamuke dina bukolo koto na bankulu na kompos
est-ce que tango akala neta ko tubaki Congo place ba Kinois kele jalongola so complexe ya ndinga et comment koloba ma partout ndinga et comment neti troisième langue internationale ya lokola kimbala vie kito na Japon na vie beaucoup ba yemba kimbala japonais na kitsaka ye magadi ye kenda buna wo ya yo kenda buna maisi ye makaro wo yo kenda buna nza kimbala mawapamba. OK, merci beaucoup mon frère Kito poto kabona. Moi quelques salutations que vous avez na malo mingi. Mbote na nga mingi na pesi na bana oyo ya Kitende ya Luanda ya Brazzaville ya Congo Central ya Kin et mingi ba master nanga ya La Firenze. L'impérateur Modogo Gianfranco Ferre. Ege Tuyeye Al Pacino. La pesi master nanga Kojo Todnono ami d'enfance na Londres Mbote Belé. La pesi bana nanga Jocelyne Terence Préfina na Paris Mbota trop. Vraiment Sylvie, Brigitte Mbota là-bas on a bien. La pesi japonais au Kito Mbota trop. Trésor Ngando Jet Set Mobimba ya Papa Wemba. Donc la pesi Mbote ni 15 bayaka. Bana Tubadida Kese, bana Simon Bofiga Bamba, petit nanga oyo à Londres nani. Oyo petit na non Slimbambe. Non Slimbambe, Mbota trop. Guy les Parisiens zoba voilà petit nanga toujours soin na trop. Voilà, chancelier Mbwesembo trop. D'accord. Vraiment nanga tout baya Vovo, ba Mérode, ba Jocelyne, ba Ange, ba De Gaulle, ba Josué, ba Darliv. Vraiment bisous à trop. OK, merci beaucoup Olivier Daniel Etienne, moi quelques salutations. Ouais salutations nanga ye encourager makwela na musika place ozali na Mputu. Willy Mbala, Daniel Boulabanga, Anissé Boulabanga. Vraiment tellement banama basé belé à Sosak Mobimba. Et puis sans oublier nouvelle vision de la SAP sans injure, cours des grands. Bisika Bozali Kroko Aluozi. Bana Luanda, bana monde entier. Ndongidi Gilles. Donc Bambote Belé Persena de Borgoza. Persena de Borgoza. Persena de Borgoza. Nakata Brazzaville. Et Benamukasha le Muela Kolo idéologie ya sapologie ba certain ngwana Amiyu le prix Muntu Daniel Echter Chirichara Abupia Kimakulu na kati ya Kikwit. Je confirme notre ville de Kikwit Marseille. Kikwit c'est Marseille. Marseille Kikwit ezali Marseille ezali quartier latin abete na kati ya Kikwit. Na mubatu ngoko laluba balwanji nso elege na tumpu be kawa bambuka mamure batu. Mesa peno be nsoyo tembo ngimi benda va tembo be ba bisika be leke. Mama Alpha na Paris, José Loso, Annie Loso, Mafala, Bino Nyonso, Mama Emerance, Bambo Teatro, Faustine Mbwese, Tantine Brigitte Bobena. Bah, certes, on a chancelier, ambassadeur universel de la paix, chancelier de Zimbabwe, et certes, on a yangoyo, as de la Kurunta Stino Mubi, yangoyo. Oh, merci bien, chef Poussana. Moi, quelques salutations parce que je vais signaler que non, tant que tu as bébé, quelques salutations et que ça vient à ma mamie. Bon, on a un beau ténor, on peut s'arrêter à Bana Luanda Nyoso, voilà. Picha Picadilly. Veka na kopesa mbote na nga pa lisongo mombili Dada Armani na kati ya Bundes donc mingi ya lobezate to bana viva idéologie ba vieke Trevos Miakosi donc mingi kitendi toti kate ba yoji ya mamoto nouvelle vision bana nouvelle vision donc à lire ya danser ba réglage à somo. Toana ya Kito awa lelo mbibiso nga c'est leader à vivre la musique Skola d'Astrela na Luanda o papa wemba atikaka ancêtre mobange ye naza mabele ya kuku mpemba ba yambinga po babanda oyambanga banda kala ba président Daniel Echer bangoyo ba yambaka biso wa ya Kito nde icône na biso ya vivre la musique na maboko ne
pour le moment. Mbote na bana nyonso nouvelle vision. Ok, merci beaucoup, chef. Fais-moi quelques citations. Le ministre. Takebelo Mfum Kinzinga, Japon, le ministre intérieur Angola, à cours de grandes nouvelles visions. Donc, il n'a pas pu à tout dans la connexion des bases sur la télé. Mais, Mbote Kara na bande connexion, Ozake, Tondolo Bilele, le professeur Bimombale, Gilles Ndungidi, Claude Baya, Bamasa Tuozake, Claude Baya, Simogom Sibamba, Japonais Okito, Guy Parisien Zoba et les autres. C'est les binationales. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Là, j'appelle directement le préfet Kibali. Préfet Kibali pour les salutations. C'est un écrivain, historien aussi. Il y a Grand Bandundu. Il y a Bandundu vraiment, mais tu as tant qu'on suit au solo là et qu'on appelle bien, mais le cas tu as boyé, moi quelques salutations et qu'on appelle bien ma casse nabi qui est dans cette émission, tu as le cas tu appelles ma contact. Au PC Bambo t'es pas nani. Bon, moi je suis très content de votre passage. Vous avez le grand icône, Kito Dembela, qui a été avec lui. Moi j'ai seulement écrit un livre sur King Kester et mené à du musicien scolaire de Gikwit au génie de la musique internationale. Donc j'ai écrit seulement ce livre-là, du musicien scolaire de Gikwit au génie de la musique internationale. Parce que King Kester était quand même, il a commencé la musique à l'école. C'était mon disciple à l'école. Et maintenant, il est devenu un grand musicien. Et c'est pour moi, j'ai voulu l'immortaliser à travers le livre. C'est l'essentiel, je peux dire. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de salutations? Non, merci. Okay. Merci beaucoup. Tous ceux qui l'ont vu, vraiment. Salutations, Papa Ngobaksa. Il y a Souka Penza, il y a Souka na pire esprit. Na saluer patron Anderson Yimbi. On a la fierté à Gikwit, à Tongel Bisso Hôtel à 5 étoiles, Flat Hotel Bikuna. Ba fleur na yo. Bato apui le grand bandundu wa bokelio patron Anderson Yimbi, beaucoup de fleurs. Ok. Na pesimbo teranga ya Souka. Merci à trop. Ok, merci beaucoup. Nous venons à la fin de notre émission. En tout cas, un grand merci à tous les téléspectateurs, chers internautes de la chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Bon, mon nom donc monument à King Kester Menea, l'un de l'icône de l'artiste congolais. En tout cas, bato pena ba yemba banzemba kitoko et le tikala et à ça bon fierté il y a RDC et puis pourquoi pas dans le monde entier. Il y a un truc qui t'a mingi na mabele na awa na Kikuti pour na kolakisabino place ba posa yango. Nous sommes sur l'avenue King Kester. À l'époque, c'était l'avenue de l'université. King Kester parce que quant à moi, Charlie Wayimou 001, il y a Maman Coco Matantima depuis Canada Héros de l'Ombre. Et pourquoi pas ça saluer les trios d'affaires, En tout cas, un grand merci. Et Nabika Awa. Vraiment à la prochaine tozonga lisusu to kota pena makati kosola pena ba oya yeba ninga msuya ba balabala ekoza pena malamu mingi pona lelo to suki awa on se retrouve à la prochaine numéro bye Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa